De nous rester fidèles et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National sur Congo Live. Nous allons parler de l'actualité politique, situation sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, dossier sanctuaire de Isidore Bakanja. On en a parlé au cours de cette émission. Badbalo Baki Mbongo et Bimaki Toura Liboso et Limwaki. Banani Baliaki Bamongo et Toyoki qui est deuxième tour et Bimi. Ce que je on en parle au cours de cette émission avec monsieur Joël. Il est déjà dans nos murs. Bienvenue à vous. Mboka Joël. Merci, messieurs les journalistes. Merci, Balandinho Sovazo Landabiso. Balobi, on est défenseur à Jean-Pierre Bemba. Non seulement défenseur à Jean-Pierre Bemba, on défendra toujours Valère. Je ne défends pas Jean-Pierre Bemba pour un sentiment. Je défends Jean-Pierre Bemba parce que Jean-Pierre Bemba. Azali valeur ajoutée dans mboka na biso. Valeur ajoutée. Oui, azali moto yo azo incarner valeur, azali moto azali ko incarner patriotisme élevé, azali moto yo alingaka balkanisation te, azali moto yo aboya mixage na brassage. Est-ce que Jean-Pierre Bemba azali parmi bato yo bazali ko défendre ko boya makambo etali corruption na ba détournement? Effectivement. Yango tolobi azalaka moto alingaka ba anti valeur te a défendaka toujours ba valeur. Yango ko défendre ba valeur et ça entre autres moto yo aboya détournement na vie na e ça Jean-Pierre Bemba. Aboya détournement na vie na e. Na vie ne mobimba moto ana détournera te. Depuis abanda même na ba entreprise na bango privé, ba Sibé Zahir banen. Ka ye moto azalaka gérant a détourner ta $1 te. Et puis soit bozeli na détournement na gouvernement ko tubolongo la idée. Bande connaît basili kela mingi to ka bachama makelele akeka biloko sa ebisa bango a détourner belé. Non, c'est faux. D'ailleurs, ceux qui bande connaît bango mo ba pona liquidateur parce que ba yebi ba azam moto mo honnête. C'est le laser liquidateur. C'est lui le liquidateur. Bon ba otia nani? Moto honnête, moto azali na honnêteté le roi Jean-Pierre Bemba Zate. Je vous dis aujourd'hui. Yangwa mo konzambo kalinga repe mingi. Effectivement, mokonza mboka yebi ki o aza flatteur te. Mokonza mboka yebi ki o aza escroc te. Mokonza mboka yebi ki o aza détourneur te. Yo tant bavanda na Jean-Pierre Bemba piège arrête. Mais elle trouvera toujours que Jean-Pierre Bemba sala mosala avec beaucoup d'honnêteté. Aïba ana tina biloko ko ibara na. O te ko beteli solo na be miso te ko leka ato monaki bande ko babengi to tiango na ba TikTok ba basuko omela biso ba commenter ko soit ba bi monter Équateur azo bebi sa makambo. Otanga ki bagilwando otangi ba ministre belé awa ba benga biso boni sango ya makambo ya sanctuaire ya Isidore Bakanja to komi wapi mbonga liboso wana suti nango ezali nini ba biso pe mbongo musu sebimi bosi boli yango to ezana lobi ndeko d'abord na ko remercier président de la République Fachi Beto président Fachi Beto Muko Antombolo. Et na ko remercier maman ministre Judith Soumena première ministre pour bango bazali wana pona ko landa ka makambo biso to yaka ko sola na bino pe ba exécutaka yango loko point fort ya Félix Tshisekedi yango wana a négliger ka information te pe asala ka effort que soki bato baza dessus a meka ko satisfaire bato wana. To bandaki ko lela likambo accentuaire ya Bakanza o ezali mondial o mokili mo bandaki ko zela lelo que non site wana côté bakunda Bakanza eko ma site moko touristique mbongo ya liboso ndenge tolobaka ke bimaka $2,150,000 effectivement ebimaka bongo bato nyonso ba confirma pe $2,150,000 ya projet wana o ebimaka liboso elimwa lelo yo bato bakoma ko se justifier que mbongo wana ba travaux esalemaki éparpillé or que biso nyonso toyebi ke soki projet lingi salema il faut se concentrer na eloko moko pour visibilité salema mbongo yoki ko salema ko kenda éparpillé te bon comme mbongo ngo kenda ki éparpillé ezaki banane le Congolais peut faire la vérité que bato wana banane initiateur ya projet ezali aménagement du territoire o ekambamaka na mona mboka Gilwa Ndombo yo de bon azap parmi bato ba détourner mbongo mais bon ngai na lobi te ke azali parmi mais biso soki ba détourner mbongo toko tuna kaka Gilwa Ndombo
parce que yende moto azali initiateur à projet, yende moto azali intermédiaire entre le gouvernement et l'église catholique, yende ayebi ba orientation ya makambo wana nyonso to banda ikolo. Siko question to retourner. Ndeko na lobi l'église catholique yebaki ke mbongo ebimi kwa tout le but Isidore Bakanja c'est l'église catholique. Oui. Ce qui mbongo ebimi c'est-à-dire il faut pas payer cette église catholique à exécuter musala wana. Non, l'église catholique azali entreprise ya construction te. Non, à l'église l'église catholique a exécuté ta ba pesa ne entreprise à construction a exécuté. Si quoi entreprise wana construction, soit que l'église catholique moto a retenir ki bango ou bien sélectionner ki bango. Biso siko na tour na biso toza église te. Biso mbongo wana ezali nde ya ba contribuable congolais, ezali mbongo wa gouvernement o ekia ko sala musala moko X pour intérêt communautaire. Pour lelo soki kuna comme site touristique bana ko kotsa mbongo pe na niveau ya gouvernement. Tango mbongo ebimi répondant valable ya gouvernement ezaki Lwando. Gilwando yango zomona à chaque temps tozo tangaka kombo ya Gilwando parce que azali répondant valable. Ezali acharnement. Est-ce qu'acharnement conseka acharnement to s'acharner contre ministre pour na mbongo abakana. Pas to monaki. Parce que lelo tozo na bino moko Équateur jeune éveillé. Oui. Na bino Équateur. To monaki ba biso bazo lobela yo ozo la muka kaka na komba Gilwando. Mais na kolamuka na kombo nani? Parce que mbongo wana ezali affecté, mbongo wana ezali affecté wapi? C'est pas le ministère de l'aménagement du territoire. Ministère de l'aménagement du territoire bangonde ba kolo projet. Ce qu'on a kolala na kombo nani? Porte d'éclairage. Le longtemps to banda kolela. Chef de l'État yo ki kolela la biso. A débloqué les sous 5 millions de dollars. Tant on a débloqué. On a donné ba ordre ba au pays nani, ba ordre ya paiement nani. Ce n'est pas le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire Guy Lwando. To s'acharner on a place ni. To lo ba pe bosembo. Soki lelo ba lobi ba benga to na parlement. Ba ko benga église catholique te. Ba ko benga entreprise ga ki marché te. Ba ko benga n'est-ce pas Guy Lwando mboyo. Ya mo biso to bana ko loba na kombo Guy Lwando mboyo pour solution ya monana. Le chef de l'État yo ki kolela na biso. Malgré bandeko o ba taxa ki nga na ba monyoso ba fingi ba déclaration politique ba déclaration salemi ba déclaration politique on a nyonso salemaki ezalaki ba déclaration nourrissante ba bandai ko kende ba financera bango pour bayaka ko détruire likambo ezali na intérêt communautaire likambo ezali na intérêt pe avantage ya province ya Équateur. Mais tout le monde a compris, tout le monde va comprendre que bato o bandai ko sala ba déclaration wana bazali bato bandai ko lukande kanyaka bato bandai ko taxer bango ke biso tozo luka kanyaka tozo luka boyeboy solution e monani nzoko munene ebimi mbongo ebimi et pour balingi basa sur récupération politique bande ko boyo kaka son bo sali ba déclaration wa papa ya ko contredire biso pe bolingi bo mi bimisa pe bien bolo bana TV bo sala récupération. Bon, ça la récupération, parce que les gens bayebi ndenge na bundi combat oyo accentuer ya bakanza. Na bundi na leki na plus de 50 émissions. Pour mbongo oyo ebima, pe mbongo oyo salaki misala liboso monana kite ba contrôler yango. Tout le monde bayebi. Même ministre Guy Lwando mboyo asekaka bato ko seka. Bino boke kuna ko finga ilangila, mais Guy Lwando mboyo lokola azali avocat azali muto amayele. Azo comprendre que makambu ilangi la zone obeza vérité. Même si malgré nazo lobele mabete, malgré nazo pousser. Ozo pousser nani. Nazo pousser oyo bi Guy Lwando bien te. Guy Lwando ngo zomona Guy Lwando ana Guy Lwando azali ndeko na biso to kolina e place mo. Guy Lwando alingaka échec te. Vine de po abotama. Soki na obeta mo histoire moke ya Guy Lwando. Guy Lwando atandenge azalaki na collège ti akoma na date abanda mara le premier. Ah bon? Oui. Wana na ndimi excellence Mignita Guy Lwando azali moto moko abanda mayele depuis aza moke. Po nga na yebi bato musunde bauti ba mboka bani ba yebi ete. Mais biso bato tozalaki na mbandaka to bandai komona de Guy Lwando azoke classe. Atikala ko bima le deuxième de la classe te. Ana mara le premier. Yango alingaka échec te. Guy Lwando pe alingaka pression. So bo tient Guy Lwando pression. Akolinga il faut likambo ane salima. Yango moni to bandai ko citer Guy Lwando po aza initiateur ya projet. To bandai ko citer Guy Lwando po na ko pousser mbongo ebima. To bandaki ko citer kombo Guy Lwando
parce que mbongo ali bosso sala mosala bien te il faut ça la évaluer nini entreprise ezwa mbongo pour solution monana pe honneur na yesalem donc on a la responsabilité to bandaki ko mema gilwa nonde na responsabilité na ye tango suko a sentir que bana mayoyo po ona mona mai na biso on a zande kuna biso to vana na depuis miketi ya koli to yebi ndenge se comporta alingaka échec te vi na ye mobimba ngona soko tout même na campus abeta azaki mwana riche te mais abeta na ba campus wana parce que alingaka échec te yango moni biso tozalaki wana to vandelaki minita gilwando soki to vandelaki e pas solution monana lelo solution monani mbongo 5 millions ebimi to mibeteli maboko moto moko asali mabe wana azaka c'est l'équateur qui gagne gilwando asali mosalane ilangi la sali mosalane c'est l'équateur maintenant qui gagne bato bazalaki ba détracteur bato bana ko kanisa ke Joël azo s'acharner contre Gilwando lelo bakoluba lisu boete pa bakomona ke solution zwami de part et d'autre yango Gilwando za homme d'état chaque temps o bato bakendaka pa na ye baluka moyen ba intoxiquer funda ye kanga ye bona Gilwando akamena bango ka l'ordre te dossier ezali dossier a funda te bazo réclamer bakanga ngai bake ko intoxiquer Gilwando non dossier eza dossier a boete dossier bazo réclamer intérêt communautaire to funda moto ndenge mbongo nde bima ba travaux bandela mosala nango vraiment na remercier ministre Gilwando na attitude azalaki nango ya ba homme d'état c'est ça un vrai homme d'état sikoyo mbongo ebimi avant ba travaux salema évaluer mbongo ali bosso tango sisi ko évaluer mbongo ali bosso soki entreprise wana asali mosala mabe sanctionner ye bo sélectionner ba entreprise mosusu pour réussite eloko wana esali po ezali na honneur na yo mbongo ali bosso ebimaki limwe kande ba mbongo Kongo ezaka ebimaki elimwaki ya mibale ebimi oui so o ya mibale o ebimi qu'est-ce qui prouve que mosala ekosalema nde question ba congolais puisque les bosso baki à 2 millions sur $50,000 et les moins au biso to moni ata $1 te so lelo yo lobi 5 millions et le quoi le double ya obimaki est-ce que ekosala musala est-ce que koya le sous-souté awa ba moni na le bakaboye et comme 7 millions et limo te bonde ko moni niveau makambo ekomi au président de la République azui mato inena miso afungoli azotala ngo président de la République azaki na Rome kuna na banja sola même na son éminence Fridolin Ambongo oui ba solo la kitomeleka ya baki yo miso siko etiami fungwami ba biso ba équatorien oyo to le rapona ko dénoncer makambo amabe to fungoli miso ba pour baler na 10 francs et au comme un problème et pour ceux qui balay to ko ya dénoncer pe ba ko kanga bango cette fois-ci ba ko kanga bato likolo mbongo wana ba ko kanga bato likolo mbongo accentuer abakanda oh chef de l'état bimisi bo likolo a pression na biso chef de l'état bimisi mbongo est bazana bituma mais chef andimi a débloquer pour na ko satisfaire biso bato to votaki et pour lo ba mbongo ngoyo sa eloko te yama ministre Gilwando ministre d'état to tio lisu na responsabilité na yo yeba ke mbongo ebimi attitude de afficher qui ezalaki attitude de homme d'état félicitations mais évaluer d'abord mbongo ebimaki liboso soki entreprise sali musala mabe sanctionner bango soki entreprise ezali mbongo ya mabonza église catholique te ezali mbongo nde ya gouvernement l'homme tozali responsable ya gouvernement na projet wana bon évaluer d'abord entreprise soki esali mosala bien bon continue soki esali mosala mabe sélectionner entreprise mosusu ekende au même moment luka moyen bato moko bazala wana lokola bato bazosala suivi ya projet bazalaka lokola lisono po yo kozalaka na tante moindre pepe babengi bainformer gouvernement que tala awa tomoni mabe c'est ça le rôle ya yo okosala sikoyo na mbongo ebimi kolandela misala siki po yo lingaka échec te
Alors, il faut mbalaos comme ça. Mbala quand question s'il faut tout la pousse que déjà, moi, à l'ébosé, on supposait qu'il y avait quand même un plan déjà tracé. Je suppose que mon qui déjà, mon ami balé, on suppose qu'ils allaient pas en exécution à plan là. Mais ça là, et kobanda quand. Bon, misala pona ko banda ezali kala militaire et ko banda déjà parce que mbongo déjà bimit. Mbongo bimit. Et tikal ka ba procès. Ba na compte ça nan. Te mbongo. Na compte mbongo déjà sorti gouvernement a pris ordre de paiement mbongo bimi. Et ko le kaka na ba circuit ya malamu o le kaka. Après ba décaisser. Mais ya mo biso to sengi na otango mbongo na bimi. Comme Minita Gilwando, ye moto azali responsable a banana on évaluation. Après évaluation, nous avons une exécution et achèvement à projet. Est-ce que l'évaluation est sincère? Bon, pour nous, vous avez que vous avez sincère. Soyez sincère, soyez sincère, tant que les gars qui a plus de 50 chaînes, vous avez un acharnement. Vous avez autant de commandes. Il y a eu un mot qui l'on a attangami comme on est tangami à terre. Et bien, vous avez Gilwando, le qu'on appelle au boya qui échec. Au saliba fort, au saliba fort, bon, mais bimi. Mbongo wana siko ifwe salema na busembo pour chef de l'état zolandela ngo. Est-ce que 5 millions ekoko pour le système cela nyos? Ah ndeko bon nazali expert na matière ya construction te mais au moins il faut pas se concentrer na misalo ezali visible. Nati balobaki d'abord sanctuaire ba ke ba tongi na sanctuaire. Sanctuaire to moni ki tongami. OK de na pesi bango ba ke ba tongi ta mosu cathédrale. Cathédrale monani ki tongami. Pour 5 millions de mbongo belé. Balongu wana baké batongi tango mosusu nini centre d'accueil ya ba évêque. Ndenge ba banda koya. Batongi emonisi na no visibilité. Comme ça tu évaluer que non mbongo ebimaki tale tongi sanctuaire, tale tongi cathédrale, tale tongi centre d'accueil, tale tongi aérodrome, tala siko totika na problème to ya port. Vous voyez? Pas visibilité salema. Chaque fois ça on a besoin de distraction wanate. Chaque fois on a besoin de visibilité et l'autre salim. Mbongo les obimeza te pour ezalaka na ba construction éparpillée te. Ezambongo ezala concentré pour visibilité, c'est pas qui 2 500 000 wana visibilité salemagi. Mais to bande ko ganga te, mais to gangi na komba Gilwando a mikolo nyoso te. Mais tant salama mi sala bien te. Est-ce que to landela l'église catholique te? Malgré monseigneur Mboko a révoqué des prêtres. Mais to landela ki bango te. On a landé la Gilwando pour azali seul répondant il y a dossier sanctuaire bakandi et puis to yebi nenga fonctionnaire yango azwa ki pression. Bravo mon mboka Gilwando, bravo na président de la République, bravo na Joël Ilangila pour to jouer réussite et tikali siko évaluation. Donc dossier oyo na bito ko baké ban Équateur ban catholique ba mela maya pio misale ko bana kala mingi te évaluation pe ba oya liboso les salema oui to continuer chemin. Bana Équateur, bana ville Mbandaka, bana Bokote, bana Bolomba. Bozala rassurer que molobeli na bino. Il faut pas au gouverneur na Équateur. Nzamba ko sungeza prophétie to boya terre. Après moi na mboka bobo bolokota mosu se zalanga parce que je me bats pour l'Équateur. Au moins mokili momba ye bien. Moto abungi yango azate. Bana Bolomba, boye ba kesikoyo solution zwami mbongo ebimi. Bato nyonso banda ekotia makelele pour projet na biso ya Bokote na territoire na nga Bolomba kweya basuki na soni tolobaki mbongo ebimi. Bon place nini otokei ko senga moto moko mbongo po tolobaki siko mbongo ebimi mbongo akoti na poche Joël. Mbongo eke ko sungande ba contribuable, mbongo eke ko sungande population, mbongo eke ko salande misala ya intérêt communautaire. Ezali esengote. Esengo. Nenga balobaka na église esengo te. Yango moninga lelo naza na sourire. Joël Ilangila. Naza na sourire parce que na bundi komba moko noble elongo na bandeko nanga ba accompagnaki nga epesi pe mbando nango. Epesi nga pe mbando nango pe zali etumba moko te. Oza na pourcentage kati. Te naza na pourcentage. Ba betenga so ba biye pozo. Te kuna kuti na kozala na pourcentage te. On intérêt communautaire. Bambonga ona ningo salemaka ba transaction nga na yebi. Nga suke zalika Joël mbongo ebimi. Félicitations nzamba zwa lokumu. Pe mbongo ebimi moko te. Oh. Et tout le monde a nango ya makambo ya ande komoni bino presse. Na sengi bino pe merci. Ah OK. Ba journaliste nyonso bo accompagner nga na ba combat pour na intérêt ya province ya Équateur
nasengi bino merci longo nyana bino boyambinga plus de 50 émissions pona makambo mibale eloko ali boso to réclamaki université moderne université moderne chef de l'état a débloqué mbongo baso to université moderne ndenge tozoloba sikoyo batravaux déjà ebanda na mbandaka ya université moderne likolo kaka ya kolela na biso mbala o mbala makambo ozoloba eza solo mbandaka etikala kozala jamais na université moderne yango nayebi si oyo chef oyo makambo tobandaka koloba nayo awa chef de l'état ayoka kolela na biso mpe sikoyo badébloka mbongo université moderne ezotonga esengo te construction c'est bien esengo construction ebanda ya université moderne société awa moto baganya marché eloko ya mibale toleli awa makambo ya bakanza Isidore mbongo deuxième tranche lisusu ebimi cela veut dire mokonzi ya mboka ayokaka maleli ya bana Équateur mpo ayebi tovotaka ye badetrateur botika tembe bana Équateur oyo bosoutenaki nga na remercier bino bajournaliste na remercier bino tolongi bitumba mibale ya minene mpona intérêt communautaire intérêt ya baétudiant tolongi etumbaki bazotongela bino université mbongo ebimi après kolela na biso mpona intérêt communautaire lisusu tolongi etumba mbongo ya accentoire ya bakanza ebimi mpe baza koevalue misala ya liboso mpo mbongo wana etonga lisusu accentoire esila esengo te esengo totiki sujet oyo tobeta mambi matali politique na mboka na biso Congo esengo mingi komonaka Équateur lelo misala ezokende liboso sanctuaire wana ifo etongwama ezala site monene biso mpe bajournaliste tokokoma kuna tosala baémission tohonore quand même mémoire ya Isidore Bakanja ngai aloba ngo nazala fier na tanga na école Bakanja oyo ezali ana kauka et c'est une école oyo bapréfet Kanyama baprofesseur Willy Engo baprofesseur Yolams madame Francine bapesa biso bacours ya mathématique bacours ebele esala biso nyonso esengo komona ke lelo sanctuaire etongama ekozala malamu et surtout pour la construction de l'université on en a besoin jeune Équateur oleko akende Lubumbashi akende musika kotanga na Kisangani sikoyo akotanga na Équateur alandi formation malamu lobi akomi ministre pourquoi pas en tout cas c'est un mingi Fachi Béton Oumela voilà pourquoi quand on fait la guerre à Félix Tshisekedi nous on s'élève donc Bundisi Fachi biso de Telemi effectivement azosa musala malamu voilà effectivement voilà alors moi na mboka na mambi matali politique on a vu accord moko ezaki signé awa vendredi oui na butu ba 19h déjà tomona ba tunyo surtout makambo azo sila accord politique esignami mais lelo kaka awa na tongo Wilingo malobi guerre silité Wilingo malobi pona guerre sila il faut bazwa nano Lubumbashi Kisangani ba imposer na Félix Tshisekedi makambo bango balingi ozomona comportement ya ba voyou ya ba bizengo ya M23 ndeni papa ba M23 wana bazali na bango nde diriger na Rwanda mokili tolobango mbala na ba télévision ba M23 loba baza diriger na Rwanda Rwanda monaki ke ba sanction ba ebaleki ko beta bango ba sanction po aveugle biso bien masquer biso yango monaki ke na ko ndima ba négociation wana objectif na bango eza bongo te objectif ezali ne ba balkaniser mboka comme to timbeli bango ke ba balkaniser mboka te yango zomona siko Rwanda a changé stratégie bakeko signer accord moko aveugle accord bayebi ke président Félix akondima yango te Pierre Bemba lelo okomaki komona chaque jour ba acharnement bananga balobela Bemba bato balobela Bemba mpo bayebi Bemba ayebi bango Bemba ayebi nde abundisaka bango liboso po akimisa bango yango omoni acharnement ekomaki Bemba akoma kosouffle président Félix makambo wana nyonso tala bato obula bango eza boyeboye lokwa Félix Tshisekedi aza mwana mboka akondima biloko na bango wana te bango baza na jalousie kaka mpona président Félix a signé contrat na ba américain
bayebi ke ba américain bakoya eloko liboso bakobatela nano parti na bango wana po nini ba matière première ezobima wana basala mosala malamu botango américain koya kobatela parti na bango wana bango bakozala na mo bakokota ta kokota bakokota te est-ce que yango komona bazombrouiller situation mais sikoyo ba disposition ya makasi ezwami otokoki oloba na TVT toyaka mbala liboso toyebi sur que mode opératoire ezochanger toyaka mbala liboso toyebi sur qu'il y a des traîtres na armée badétecta quelques généraux wana batraître bazosambisaka bango sika toyebisaka que système ekochanger système ebandi déjà kochanger po il y a des recrutés ou recruter bango sika diplômé licencié pesi bango formation en accélération formation accélérée neti bango bayebi que système ekochanger armée ekozonga penza ya bakongolais ekolonga armée ezali ya barwandais na bakongolais yango bazoprofite babete babiloko na bango wana ya gauche à droite mais toza na bango mayele le président Félix azali compté président Félix azali moto azali na esprit moko na yebi eloko na oki oloba te pe azali moto ya mayele o moto ezo fonctionner azo vanda te ayebi makambo azosala pe nazoyebisa bana na RDC ki bazala kimia po ba disposition ya makasi ezwami. Est-ce que ako o ezakte ko endormir pe ba congolais armée na biso au moins na na sima ba rwandais ba yesusu ba kezo kisangani ba kesala boy est-ce que photo la musaba wazalendo bazala toujours vigilant la mais ba wazalendo balamuka déjà ba wazalendo bazaya kolamuka ozomona bango bakoka yesu ko avancer mangungu baara nango bakoma kolela njala sika parce que le gouvernement a une disposition moko ya makasi pour na wazalendo pe pour na FRDC tous ont une disposition pe ba stratégie ezo changer yango nous avons na frein côté liboso ezala ki bolobi likambo bango ba communiquer bango mais siko le roi ba changement et comment osale biloko neza esoute biloko neza esoute pour na kozwa bamboka wana ndeko ba kozwa te. Président Félix a changé de stratégie. Ensemble, na mona mboka Kisangane koko ya te gome koko ya te. Kisangane koko ya te Lubumbashi koko ya te. Kisangane koko ya ndenge nini? Pour déjà te détecter ba traître. Lubumbashi koko ya ndenge nini? Kuna di kapenda za prêt à dénoncer makambo bile. Ah dénoncer nini? Makamno société yeba déjà. Papa koko Kisangane te pona oya ko sa deuxième détail. De meilleur lobby à dénoncer ni puisque vérité c'est yebana muzazala ka assassiné ba kundai makambo sila ya suko lobani. Papa na lobby ke tozolo mamba guerre mais kuna ba nino na mibale. Kisangane na Lubumbashi. Ekozala trahité. Papa mbo wala nyonso ekoya nde pona trahison. Okima makambo edika pe. Tokozongela ngona émission ekoya. Zalaki na thématique te. Tokozongela ngona émission ekoya. Ipoko na koka na ko étaler makambo edika pe. Pe na ko étaler liwa ya musée. La vérité ezali. Yo zalaka na liwa ya musée. Na ko étaler liwa ya musée. Pe na ko étaler makambo edika pe na na besoin lo. Ata mo muke bato ko bate. Na lobi ke na ko étaler. Ke lobaka muke. Na lobi na bia bato ke o bazola na biso. Lubumbashi ekokwea te, Kisangani ekokwea te, pour te détecter ba Rwanda bazaki na armée pe bazo samba. Vérité pe loi. Vérité pe loi musée ko bima na émission ekoya. Oh, na émission na ko étaler makam. Biso toza ba Congolais. Musée c'est notre frère. Et ko on le kaka inaperçu te. Ndenge bako bazolu kababo ma président Félix Tshisekedi po barata ebela ba coup d'état. Bazolu kababo mabemba ndenge babomaka musée. Mais aussi ma tête tout haut. Kaka bato wana système wana rwandaise wana. Est-ce que bato bazaka en vie? Bato wana. Bazali. Bazaka la liberté. Bazaka la liberté. Toko tanga bango yo zela na émission goya. To continuer na bango. Toko citer ba komo na bango ao. Bino bozilinga okosa la Kabila makambo Kabila pa lobi azoya kalami. Est-ce que awa biso to lobi comme Kabila? Tenga lobi Kabila azoya fait calamité na akomena tweet na ya. Azoya. Bon, on va ça Kabila Yanan. Le bureau ça a confusion. Kabila là sénateur à vite. On va ça Yanan. Amatani avion ya kitana njili azongi kitina na Sénégal. Tous zélé bras ouverts. Non, est-ce que maman ya façon bon zélé là c'est comme si vous préparez le comment va. Préparation exacte.
moto aboyi Kabila aya awa na Congo azate. Kabila azali sénateur à vie, ancien président. Ozo invité aya. Yende moto alobi azoya. Yango na aéroport Anjili eza polele aya akiti azana ba militaire comme sénateur à vie. Akiti akia kingakati na asisi akia parlement. So tali wana na Sénat okuta Kabila ngo wapi? C'est Joseph Kabila. Asa sénateur à vie. O apekisi aya o alobi ke moto aboyi Kabila yana. Kabila yaka kitana Njili kenda na Sénat. Moto aboyi oya azali kende kosala mosala no comme sénateur à vie. Moto aboyi aya azate bato bazokosa ke oya te baboyi Kabila aya moto moko aboyi te aya akitana Njili ake osala mosala. Aza Congolais, ancien président. C'est tout. Opposition le Félix Tshisekedi a teki mboka. Wap. Jean-Marc Kabunda le Félix Tshisekedi a teki mboka. Place a bradé ba minera mboka pona atika na pouvoir pona makambo soit des AP. OK, yenda teki minéré olobani. Grave, chose grave. Minéré peno ba tekelaka liboso ba individu. O mboka ezaki dirigé na ba individu chinois. Ba chinois société morobo chinoise bazui bayaka ko exploitaka minéré ya Congo na mabele na tout bazui bakendaka nango toyebi makambo bazwa kuna na matière premier o bazwa na kati ya Congo te yo na ngai depuis ma minéré banda yo yebi mbongo yebi makuna yo yebi pourcentage Congo azwa na pourcentage o ba société na o bazali ba privé bazwa toyebi te mais Félix Alaxi noir sur blanc que tu as signé contrat de un gouvernement américain. Que tu contrat est gagnant-gagnant. Congo a bénéficié, Amérique peut bénéficier, mais moi, Congo a la transparence. À ça, il y a une transparence. Pour aligner la mboka. Moi, a la transparence. En dehors, il y a la transparence. Misala est jouama. Et puis bakobanda ko traiter minéré awa bango babandaka ko kenana oya bango ko ken ya biso nyonso etikale yao pe ba congolais bazui misala ganya esengo te esengo nde balobana église catholique boni basala ka pe boni de bato ba ko moto amemi vérité moto a signé contrat na gouvernement mosusu bino bolingi to signaka contrat na ba particulier basala ka pe boni Félix yango asala sikoyo pe nini po azo démontrer pe noir sur blanc ya lingi Congo azo sala mamonyo so pour intérêt ba congolais o bazo lo ba wana bazane ba politicien bazo luka positionnement bazana na perte ya vitesse barata pédale pose wa pédale à vélo so ko rater so ba no tourner ko simba o clignoc pe o simba no clignoc pe o rozwate batika mwana bato Félix asala mandana sikoyo ebi lelo na tonga la muki mutu moko ya PPDF singa bituna na no mutu na wana ko yamba wana Jean-Pierre Bemba komi wapi akomi silencieux accord ezali signé Jean-Pierre Bemba koti mai makambo Kabila lobaka lisusu te musala pe azongeli bureau ya ministère ya transport to alimona terre Jean-Pierre Bemba asalaki musala na ye lokola moto lokola un vrai patriote asali sensibilisation atamboli république mobimba a sensibiliser bato bakoti na kati ya armée bit ya mosala wana ezalaki ko éviter mixage na brassage a sensibiliser bana mboka bakoti effectif na armée sikoyo ezomata alongwi wana te asali ba stratégie ebele a démontrer bato noir sur blanc nini kokota soda ezali kaka te place ya souffrance pour les autres on a généraux bazo tongaka ba osaka ne akela ba université a sensibiliser asali nyonso mosala wana ya première étape esili siko to kota na deuxième étape ezali étape purement sécuritaire o bimaka na ba TVT po bato na baza déjà na ba centre de formation bato na bazo zwa idéologie mosusu il faut Jean-Pierre Bemba aleka lisusu na ba TV alobango Jean-Pierre avandi a accomplir mission na ye convenablement ndenge population congolaise alingaki et puis population baza na sima na ye pour na dossier wana ya sensibilisation ya armée pour effectif na biso emata
Pour to kimisa makambo mixage na brassage, pour to changer système, pour to démanteler réseau ya ba Rwanda bazali na kati armée. To tia ba Congolais ba diriger armée. En opération Jean-Pierre Bemba Salaki. Si quoi si c'est bolinga sani. Abimisa makambo ezali ba stratégie sécuritaire pour ekoma lisu na Rwanda. Bogolo ka kon Jean-Pierre Obimisa ngote. Makambo ezo salimisa ya minene. Pour na paix ezo ngana mboko. Donc azo travailler mais na silence. Maintenant il a déjà travaillé avec ensemble dans la population. Et s'il faut travailler sur quoi en coulisses? Pour que la stratégie bima. Population mon a résultat. Population c'est la score résultat ya mosalo ya salaki. Il faut sur quoi travailler na se na nye to comme ce qu'on a matière à sécurité. On est bimagali sous terre. Ouais bon mon a German à la mobile. Moi mobile on a German à mobile. Vieux mon a wana. Un fait stratège. Moto aboya Congo e Kabwa. O ba bengela ga za mwana Congo za mwana Congo. Neye o aboya Congo e Kabwana. Aboya mixage na brassage pe asali stratégie ya kimisaka ba Rwandais wa. Siko to na stratégie yango. Siko makelele sili siko ekomine makambo esali. Po ba to déjà baza na ba centre de formation. Pe ba yebi makambo bazoli kolisa ba. Po to changer système. So na to na yo tomoni Fridolin Ambongo azalaki na mokonza mboka kuna na mboko nini na bakutanaki na Rome na matanga ya pape. Tomoni Fridolin Ambongo parmi ba candidats pour remplacer Papa Outi Kokufa. Est-ce que on doit porter soutien à mwana mboka Fridolin Ambongo azala Papa Liboso, pourquoi pas un Africain et la République démocratique du Congo a dirigé institution monene? Mais soutien ezalinde soutien total. Mais mwana mboka Fridolin Ambongo soki à l'équipe pape noir. C'est l'Afrique qui gagne. Parce que Fridolin Ambongo d'abord a côté un sentiment tende. Fridolin Ambongo pouvait noir sur blanc tant au pape François le baga makamboke a bénira ba marié ba homosexuel na ba. Fridolin le baga non. Moto est capable déjà de dire non. Na likambo eza mabe ko la pape. Cela veut dire azali moto yo a quand même vérité. Moto yo a zigzaga chemin te dans le droit chemin a ebi sa pape vérité autant mosusu ba évêque ba ko ebisete a ebi sa epe a maintenant position ti ba sala même na ba délégation be ya Congo et ça la boyeboy heureusement délégation ngezala ki en cours ndenge pape a kufi pe à son âme mais Fridolin alobaka déjà non à haute voix au lieu à murmurer. On a zali véritable homme de Dieu. On a zali ouen de Dieu. Bino so boyebi Fridolin te Fridolin matin à vitesse de croisière pour na zara moto nzambe. Fridolin akana ba bokungu, ayeda ba bokote, achite ba mbandaka Kinshasa. Ezala hasard te. Donc babangela été aza moto. On a ko bangela kutu Fridolin ko bangela te soki candidature ni passé. Moto ko bima pape eza Fridolin. Na yebi sho lelo mindele ba ko voter na lobibo ki ba italien ba zo sangana entre ba ona bango ogaye congolais kuna na moto ko voter na lobibo soki candidature ya Fridolin eleki moto ko bima pape eza Fridolin kuna ezalaka te ke oba voter kuna ezalaka nde spiritualité kuna ezalaka nde esprit ya nzambe ekita dans la spiritualité Fridolin Ambongo aleki ebele kuna na spiritualité. Tant que vous nzambe ekitelaki ye awa kolobaka boy ko ba mariage ba homosexuel ezali na nzambe au même moment esprit on nzambe nde moto ko kitela Fridolin pe ba komona ngo pa ba lobi filmer blanche mataka Fridolin kuna ya filmer mati plus de 3 fois n'a pas eu information mati atela bika ka ko te ya filmer mati amoni ko yebe information ngote tikaboye pa kuna zane ma spiritualité za makambo abiso yo ka tango France 24 na banini ba ko vandela komba Fridolin bazomona ba miracle kuna wana kindokite on a des bonzambe po nzambe avandaka pe na Équateur bongo nini yo ka nzambe avandaka ekunda nzambe ya rapi pona yo ekunde donc poubelle nzambe tango asali makambo titi poubelle nango yaka na Équateur
Ah bon? Pas richesse tout dans l'Équateur. Richesse tout bino bon na kawana ondambo ya na goma ndamba tout dans l'Équateur mais non exploité. L'Équateur peut oh ezali. Maman na ngai Diamant ezali. Tout. Tanga mosu. Obosa nini? Zinc ezali. Tout pétrole. L'Équateur. Maman na ngai. Ba biso on a bassette. Tabalobaka ligne Équateur les kana ville mbandaka. Nation na nyonso pétrole banga ba exploiter bomindele ba banyi. Babiso bo exploiter bino bwana se beaucoup benda pétrole nyonso ekiti na mabeni. Ekiti ekomi pa na bino. Le bateau nyonso ba ko exploiter et ko risquer ba place ba ko exploiter kauka. Po kuna ezalaka poubelle nzambe. Nzambe asali bo titi ekoki mokolo alingaka pe malembi pe azwi biloko nyonso pour aboka mu Équateur. Na molimo santo avanda kuna na Équateur. Yango mona ka Fridola azande moto Équateur molimo na ekota na ye. Ngaka pouvoir Tshisekedi tezo banga te koma te. Ba trotika kokosa ka Fridola na pouvoir Tshisekedi te. Lokuta. Fridolin azali pasteur azalaka village au milieu du église au milieu du village. Alingaka Fridolin alingaka son excellence président Félix Tshisekedi Fachi cardinal Ambongo alingaki makasi. Yepe président Fachi alingaka Ambongo makasi. Ah bon? Yo mwana ba mama ekuna te. Ba soli plus de 30 minutes. Président Félix a passé ma consigne, pas au sa président Félix ma consigne. Bazo solo. Bazo solo là. Ba mi transmettre bon na mbale ba esprit eh. Mona mai nengo ya wa iba ki o gagner ba bo tout. Ba o kokote. Président Félix yo bengo zana ko banga te po sa mandat na. Mais ba flatter tout o mona ngo permet no lungola ba. On ma solo bref ya mwana. C'est comme la suka émission MC Muka Lolo, Lilo Bana suka ezali. Lilo Bananga ya suka ezali mwana mboka. Est-ce que makamno sozaki nango lobolobi? Na lobi nyonso. Etikali ni. Etikali oyo nakoya kusasa ya makambo aliwa ya Laurent Désiré Kabila. Ona to ko programmer ngo lobi. Etikali pe moi mokena okyo bakisaka rapport na makambo ya gouvernement union nationale. Président Félix abimisa yango mbango. Babi na mai awa. Mai awa ezobima. Première semaine à mois de mai avant le 15 mai gouvernement ezobima. Oui, mais gouvernement ngo ko za moi ba combo déjà. Hein? Félicitations. Na zo ba combo déjà. Félicitations. Mais gouvernement ezobima na la gouvernement ba périté. Te perazate. Eza la gouvernement ba guerrier, eza la gouvernement ya Bembaza na kati. Na tanga mususu. Tanga batono. Te na tiki. Bo bemba otuna suna mba bemba bila solo. So tu mba bembe za le roi tout ça théâtre. Bemba déjà azalaka. Pas azalaka moto à travers na président Félix. Général Monet n'est pas à côté. Félicitations na ye. Na suki wana. Mais tolingi ba combattant. Tolingi bato baza na mot d'ordre. Tolingi lisusu ba mot d'ordre ba parti politique te mais tolingi ba leader d'opinion. Mosala chef de l'État kosala sika yango wana. Oya kotinda ba service ne sala. Ba recommandation lisusu te. Et wana mamone sini. Ba leader d'opinion ba ko faire face na guerre wana ke sila. IDPS ndio biso nere na makambo ya ba recommandation. Recommandation te mais IDPS yango pende za wana IDPS bazana bato ya malamu. N'était pas la biso kuna na nini na espace linguistique. Boni député azabia. Nani honorable Félix Bosekote. Bosekote. Cheval blanc. Mon cheval blanc ça bien. Malgré du Bonzambe à côté si yango plein. Bon, yango on peut toujours senga na président Félix. Achai. Il faut tirer parce que président Félix avant quand on a pouvoir na un exercice a dédié à la République démocratique du Congo na maboko ya Nzambe. Félix Bosekote azali mosali ya Nzambe. Olimba pese ministère. Amemaka makambo nyonso na bosembo. Pe a gagné ba élection na compte ya IDPS na Équateur. Kuna na espace linguistique mbongo précisément na Bwende. Parmi ba ministère oyo bakobakise la biso. Pas tous en droit ba bakise la biso ba ministère pour te voter chef de l'État massivement. Ah ba c'est binoté biso tozo. Oh biso tozo la na ma ministère moke moke. Tozo diminuer nombre ba ministère. Bon, il faut diminuer nombre côté mo super côté mo sou e bakisana. Pour ceux qui vont diminuer nombre, il faut songer na
tu as pas na Équateur pour tout on a besoin d'un ministère moko aménagement du territoire na ministère de formation professionnelle mais tu votes qui chef de l'état ko le kaba province au bazali fonction publique à côté de Équateur na lobby espace sud l'espace linguistique mongo balia ou bazan espace linguistique mongo te je parle espace linguistique mongo il faut pas bakisser la biso ba ministère merci beaucoup parmi bato ba ko bakisser la biso ba ministère il faut ba tia bosser quota pour ba dédiaka mboko na nzambe ya za moto nzambe o asala mosala avec droiture. Voilà. Donc, bisona yo rendez-vous, lobby tozo programmé, to sala annonce vérité sur Luwaya Musée Laurent. Nani aboma musée? Akufate. Azali. Aza envie. Envie. Mutaboma musée au tambola. Azali. Ngate. Osuki wana? Nasuki wana. Lobby ezamoko. Merci beaucoup à vous tous ceux qui nous avez suivis. On va se fixer ces grands rendez-vous. Toujours Sabino rendez-vous. Qui a tué Musée Laurent Désiré Kabila? Toute vérité dans le tout prochain numéro 081 244 83 09. Merci d'ailleurs mon amboka Joël Ilangila. Na ba vérité ne surtout bimi saka. Lobby kozala kafu kafwa. Motako. Pe bato bako kangama. Wana mboko. Parce que nous avons des preuves. Nebe ma Félix Tshisekedi. Nebe maka musée. Beaucoup de Félix Tshisekedi te. Toko dénoncer bino. Lobby. Merci beaucoup. Moi, Namboka Joël, Ozaki, c'est ma caméra. Que tombe une journée et là. Merci.